handicapé de naissance, c'est-à-dire qui valide, non, na botami boye, ngolo nzambe puisque même na Bible au monde na Jésus atambo na disciple batunie ndenge ni muto aza mokakatani. Eza famille na ye, to eza ye moko asaki lisumda komi boye, abisaki bango te. Eza ni famille ni ye moko, eza pona kolakisa grandeur nzambe. C'est que nzambe ndali ngaki na botama boye. Donc na sepela lolenge nzambe asali ngai. Donc na botami ndenge na bango mais ba misusu peza yi quand même kaka ndeza la moyen gire mais na yi vraiment mo bolo soko tumolinga fona landa yo la ndio na betio na la ndio na betio beki puisque zaki bo mwana mais quand même ne kona zaki maele bando sepela ngai mais bando tumbola nga pe so ya des fois potena mninga moko ata lokolo moko et des fois mon appel leli ou soit landie beti nzete donc 40 ans maintenant na ekokola na comprendre que te na ko beta mutelo te puisque l'état azali so na beti mutu nzete l'état okanga ngai donc na pesa randa mais merci puisque na place asala ngani ama na place asala ngani nzete asali nga mutu puisque nzambe po tombola mutu otala lolenge mutu azate po azuma ela pesinga na ndenge na tangi donc fier na ngana za ngo yango wana na moment où difficulté nous okutana wana bana malgré tout boza place mon côté première difficulté déjà que no wana place mon côté za footela no footela donc place mon côté donc première difficulté wana donc nazana isika à domicile te na vandi samasi na bana dans cette difficulté nazana traverser dans la minute nazana musala te dans l'activité mon côté on a ça donc nazo souffrir vraiment puisque kaka ndenge tozana ba handicapé boy tozana beaucoup combattre na ba soki peut comme tous na impossibilité c'est que moi si ba ko intoxiquer a okene rapide a kutana valide mo ba zo soin na ye a otika yo alors nde yango monike na to senga pe na batu ya mawa batamite mawa ba grand homme de Dieu ba politicien batu ya mawa o ba ko sunga ngai soit akoza la peine entreprise na ye ako ko benga ngai na travail soit pesinga mo forme ko boy eko sunga na créer même activité na nga na zo pe une somme partie ya mbongo na zo ndako de façon que tant na zo travailler moi revenir zo kota na zo boko la bana puis na zo futa ndako d'aider à des fois au cause appel peut-être net otambola na ko taper na maison mo soit na sombe loko ou bien na ko kota esika mo boy mais du fait que pesa mutu bonjour ayebika ke synonyme ya handicapé mingi ezakaka na yo senga yi parfois pe na yo somba na ngeloko vraiment ou bien tanga monio tant pesa mote na mba ma biso ke ezate donc loko wana pe pesa biso bien te tozaki moi bien tant transcope nezaki na 4 quoi Kinshasa puisque transcope à l'état à tout telemisi bo ba joyo ba biki afuta raté za droit na ine ba soda mais ba transport biso etikali comme wana to kuta difficulté ba biki ya afuta raté okoza des fois posa na mbongo no boye ya afuta raté tout compte boye transport à 3 millions bité na 2000 obona bani ko hésiter net ya don négliger yo tamsu muta na carte ne a défendre yo ki ma ko tsende ko tana ba selo 1000 francs ya des fois mon apeka nongo lo ba wana mutu ko yo te misibo a dévier pour ebike ya futa da to za ba difficulté na makada soko zangi vena mbongo na micho pe otambola te po makambo musu comme la rabiso na vie to ba raté et uti wapi ebele lo tozo mona bakoma ba vegle batu mususu pe abotama normal mais lelo akoma lokole katana mususu lelo bakoma maboma alors ebele pe lelo tozomona bazana ba mbongo mais lelo bakoma ba pauvre mususu lelo ba mabuko ekatana bango bandeko mususu pe aotaka musala alaki mwasi na bana ke musala na makanisa ozonga pale mais azongi bo akutena bakulu na butu bakotisi pe ndako nyonso wana ezanini réalité ya vie désormais bokozwa émission na bino réalité à vie est une mission oyo chaque fois que tu Sarabino FM télévision et la Rabino Mambasika réalité à vie est une mission oyo pour banda découvrir ba histoire vraie ya ba kuta na ba vie pour que et pe sabiso mayele ba obiso to tikali to ba ndenge nini to ko vanda na vie awa siko to komi déjà na venir ba invité na nga ndeko benga biso na réalité à vie donc malgré tout à venir moi difficulté ça mais quand même tout na ndeko abenga biso tout ça déjà na venir déjà
Ah, nasi tukutani pe na papa na biso. C'est que yega mta benga ki donc. Ah, tata. Boni. Ah, oui, malgré tout, nous allons moi embouteillage on s'est raté mais quand même tu retrouver en bas mort. OK. C'est pas les tu es musique hein. C'est pas la musique là, zinga. Docteur na komika na comprendre ba directement na jimba moko nini kingasani. Awa, pardon zelana na tsoka micro moko. Tout le monde déjà, s'il vous plaît, mettez au micro. Ok. En tout cas, merci. Moti Nabino Sobalandia, FM Télévision, surtout. Merci Mingnaba, abonné Nabiso, Bato Bolanda, émission Nabino, réalité à vie. Bobenga Kinga, Papa Fali, réalité à vie. On légalise sous-souté, Zanini, Monsieur Koufi, non, réalité à vie, Koufaïté. Car on est Sabino, que réalité à vie, Bandeko, Babenga Rabiso, Obana Baka. Donc bato bakuta ba réalité à vie oza réel ba benga biso to ki travers ba on dit lelo ndeko bengaki donc tu vas obligé fona ina ya aipane a tozana kingasani tozana kingasani précisément la commune Kimbatseke tozana quartier 17 mai avenue Biela. Donc quartier 17 mai avenue Biela. Donc bandeko ya FM télévision donc awa nazana kingasani na quartier 17 mai avenue Biela. Puis après nous écoutons un ndeko benga inga ka ndingizala toutefois pour que tout ne peut resola na ime na petit ndeko ndawa musika to commencer parler comme ça to vanda ndawa musika to commanda to solo. OK, merci beaucoup. To OK na biso basi. Bandeko en tout cas bozala connecté bolande émission au naboke binyoso vraiment bozala de cité. Merci beaucoup. To kita na biso. Malgré tout embouteillage na nzela ngana ole ka bona ke place mususu na ko talpanga batu. OK. Obi ka kinde nzala pango yango. OK. Mais bino ko to ko nzala na to nene. Bon. Quoi eza pena stabilité. Bonjour maman. Ah, te tika na ka bongo. Ah, ça va, bon. Ok. Merci beaucoup, Balandino sur FM Télévision. Merci beaucoup, Bouzomona. Tu es au tala papa Nabiso. Ayambi Biso très bien. Puis sur Kiti donc tu vandi. Alors Bozaka branché, Bolande émission Nabino, réalité à vie. Merci na pasteur Jay Kafwa pour na soutien na papa. Tu kanza mapambolo na mama. Na bana nyoso na ndako à partir Australie. Tu kanza apambola bino vraiment pour na soutien na bino pour na chaîne Oyo FM Télévision, surtout émission Nabino, réalité à vie. Papa, bonjour. Bonjour papa journaliste. Est-ce que tu connais Kombo? Oui, comme on a papa patience Madimbula Matondo. Papa patience. OK. Papa tu connais Kombo nani? Kombo papa patience Matondo Madimbula. Papa nani patience Matondo. OK. Papa en tout cas merci beaucoup na ndenge au s'intéresser ko benga biso. Quand même ça lui bien malgré que ça moi musika mais je suis athée tout ça na obligation faut ka to ya vers yo po tout bien peu recevoir na to biti papa patience mais ka ko bito so mo biographie na muki ko expliquer ba to yo zali est-ce que vous êtes marié ou bota papa maman est-ce que baza on a 40e moi biographie donc moi petite biographie comme ça to continuer émission donc en tout cas Balandi FM télévision émission na bino vous avez la yango réalité à vie l'émission Autobitaka, histoire vraie, la réalité vie, il y a vrai au bas de Bakuta, on a la vie quand on est là. Alors, pour l'entendre l'émission, on a beaucoup de millions sur les amalams, papa, patience. Moi, je vais faire comme ça, tout continuer à mal comme ça, tout côté na mozindo ya émission na biso. OK, merci papa journaliste. Alors, na benga kibino puisque na landa kibino appartient de komoko denge mission na mine le kanaba YouTube. De aiko s'intéresser na nga que non les an émission mo le kaka na chaîne FM et ça la émission pour na kosunga surtout biso handicapé ba baza délaissé ba tozo souffrir de ya moni ki na zaki pe numéro na benga ki boya sur les descentes na mutuno tuni ngai on a 3 ans de la famille naza orphelin de père et de mère. Donc réalité na ngai zali ki naza handicapé de naissance donc je suis né comme ça. Malgré handicap nanga na tangi classe naza gradué
alisi pas mais vi ba condition ya mboka mosala eza te puisque natangi mais naza gradué nasali gestion informatique wana na université nini nasali na Isipa. Ok. En tout cas, merci beaucoup, papa. Patience. Oui. Papa Patience, merci. Tu as une biographie, nous avons beaucoup de choses. Où il y a une émission réalité à vie, tu as une solo à vie, la réalité à toi, tu as vu quand il y a papa Patience, ils ont calme, ils ont posé tout sur la kimia. Donc, abonné à FM TV, histoire, il y a mon toit dans la vie, ils ont mal. Alors, papa Patience, première question, tout le monde. Quand on a personne qui a un handicap, tu évites pas passer un test comme botami boy, tu as accident. En fait, réalité n'y a vu aucun temps pour les lots ou bien abisso, tu as tout cela. Bon, la question tu n'as pour na kananga handicap na botami boy. Oh, botami boy. Na botami boy, donc je suis né comme ça. Naza handicapé de naissance, c'est-à-dire que naza qui valide, na c'est l'accident non, na botami boy, na ngolo nzambe puisque même na Bible au monde na Jésus atamba na ba disciple batunie ndenge ni muto aza mokakatani. Eza famille na ye, to eza ye moko, asaki lisumunda komi boy, abisaki bango te. Eza ni famille ni ye moko, eza pona kolakisa grandeur ya nzambe. Très bien. C'est que nzambe ndali ngaki na botama boy. Donc na sepela lolenge nzambe asali ngai, donc na botami ndenge. Ah, en tout cas, merci beaucoup, papa Patience. Vous êtes chrétien? Je suis chrétien. Pour tout le monde, verset biblique, vous avez dit c'est que on te semble là. Je suis ACK. ACK? Ok. Ah, en tout cas, c'est bon. En tout cas, merci beaucoup, Balandi FM Télévision. Tu as beaucoup d'émissions de Bisso, vous avez une biographie à papa, car on a expliqué à Botama Boy. Alors, papa, ça c'est Bisso non. Tant que Botama Boy, que Botama nous est-ce que parents nayo c'est notre histoire nous est-ce que découvrir déjà que ton bébé déjà boyé tout tant on pousse seulement muké tout nini mais quand on expliquer biso des formations dans les acquis depuis quand nous botamo zaki de bongo to tant on bébé pousse seulement muké tout nini. Oui, merci. Quand on obéit à histoire non nous botamo. Ah, merci donc ko botama nanga zali vraiment ndenge za ki mama ki botama na maternité da botingai donc le colo ya gauche nanga ezali le colo normal ya le colo à droite ne ezaki na défaut donc na botami ndenge wana na koli pe kaka na défaut nanga malgré que ça mais quand même na tangi donc na botami ndenge wana ezate ke tonga bete mama ke botanga donc abotinga vraiment bongo donc na botami na défaut tango koli opusani okomoza mwa maele on comprend que vous êtes différents na baninga mususu ndenge ya kosaka na bango moment na tant que découvrir que vous êtes différents na bango et ça qui on est bon naza mutu ça inga moi souci puisqu'il y a des fois otala baninga parfois bazolata sapatu makomi balé il y a des fois ndenge kano kosakana peut-être bango bazana avantage il y a des fois ya okima mbango ya komata nzete bon ngabina ko mata mais on a limité c'est-à-dire nettoyer kosakana nazali vraiment un peu limité na baninga o bazama komi balé alors moi je suis wana nde nazokola na yango mais ne cassera pas la tienne qui na rolata ngo puisque nzambe na eba ile pourquoi animba ke na botango tant ozomona bongo quand même oza souci na ndako. Oui, moi souci faut ezala puisque nazotala ki baninga nde nini bazama komi balé ngaza lokolo moko bon nde baparole bité ezaka mokana nzambe nde senge ke obotama ndenge wana mais moi souci quand même etaki naza mutu ezalaki bani classe na âge na bani classe na âge à 7 ans na 1992. OK. Na aussi ça etinanga primaire na 98 na vandi non papa nani parce que to malé mono moni souvent batumi to yamba awa na réalité vie ezala so yambi bon non na sa accident babetanga tonga misu zara bien mais donc to yamba baka ebele o eza première fois to yamba mutu na réalité à vie a no so ki abotama boy. OK. Alors mais quand on expliquer biso tant koti école primaire pour ne dire kala na ba maternelle ezaka minité maternelle ezaka primaire mon premier primaire ba mo bani. OK. Tant au bandi au côté école primaire baninga no ya classe ba mbaki ondele bon
On s'adapte na s'adapte na bango mais ba misusu pe za quand même kaka ndeza la moins gire mais za vraiment mobulu soko tumolinga fona landa yo na ndio na betio na landio na betio beki puisque za ki bo mwana mais quand même ne kona za ki maele bando sepela na ngai mais bando tumbolanga pe so ya des fois potena muninga moko ata lokolo moko et des fois mona pe leli soit landie beti nzete donc karandengo wana maintenant na yo kola na yo comprendre que te na ko beta mutelo te puisque l'état zali so na beti mutu nzete l'état okanga ngai donc na pesa randa mais merci puisque na place asalanga nyama na place asalanga nzete asalinga mutu puisque nzambe po tombola mutu otalo lenge mutu azate po azuma ela pesinga na ndenge na tangi donc fier na ngana za nango yango wana. Papa, ça c'est plutôt profiter quand maman pesa bande mususu ba maman mususu bande mususu o ezake maman ki bota mwana abimi na kamo boye ya malamu te maman na ko selamante azolela azo batinza me pono salinga bo pesinga mwana bo mais quand même tout le monde ndeti biti susu a koza gradué quand même tangi classe koza intellectuel alors mais ko pesa na bande ko ba ko eli ku oyo za nango moi petit conseil à moquer par rapport ya ndenge yo botama mais quand même ba parents batika ki ote batangi so classe mais quand on ko pesa ba maman na o aboti mwana ba mwana ndeti le mwana on sa eloko te na vie donc conseil na ko pesa ba parents na o za botaka bana aboti mwana soit na handicap ou bien aboti mwana bien na moi âge moko boye comme handicapé balongola espoir te nyonso tu eza mabongisi ya nzambe désespoir ezaka soki mutu akufi bana wana fo kolinga bango kotangisa bango soki pomoni ke aza na mwa don moko boye fo bosoutenir ye soit aza na do ya koyemba aza na do ya artistique peut-être aye mwa métier moko boye fo bosoutenir ye puisque tozotala lelo tozomona parmi na biso bandicapé tomonaki baekanda bazalaki bagrand homme tozomona bafrère Patrice du fait qu'il aza handicapé mais tellement aza na don ya koyemba basoutenaki ye lelo asalami akomi mutu donc balongola espoir te bamona bango lokola bato toza bato lokola bato nyonso base différenaka biso te na bana valide na bana bandicapé puisque mutu nzambe akopambola oyebi te c'est comme ça donc balingaka bana wana bazwa bango lokola bato nyonso. Ok. Papa Patience oti ko yebisa biso oza marié naza marié naza na mwasi na bana mibale mais compte tenu ya possibilité mwasi azonga na mepa na bango nga pe awa naza pa camarade place toza awa naza pa naza nsima eza pa camarade puisque makoki vraiment eza te ya futa ndako nde yango wana navandi nano awa mais mwasi na bana baza pa tokotana Papa Patience tokende molomolo na émission na biso en tout cas balandi FM télévision na pesi mbote mingi na mon vieux incroyable Miran Kiamvu. Merci mon père pour na ba conseil na yo pour na encadrement en tout cas merci vraiment Papa Patience les quand on kobete sur le solo tout le monde a mingi bandi que ça passe pour abala abota beaucoup de gens ba difficulté na basi mingi bali na bino fomate c'est ça et ça biso est-ce que ça a une facilité ou une mère au bouti vous en a combien bana mibale la bana mibale basi mibale moi sina mobile moi na 6 ans moi na 2 ans ba ya ba koli ko ba koli donc ezaki nini oui eza pena eza nengwana eza bongo donc tozaka na difficulté la makasi ya des fois même butu batu pe ya koza pe aza valide mais akutani pe na mutu moko pe boye akeka intoxiqué mwasi bakabwani mais biso toza difficulté makasi yango moni soko tali na majorité na biso bandicapé mingi babala na bango na bango po bavalide tozaka toujours badéception badéception eutaka soit na famille au Kebala, soit na entourage na ye. Bon, tellement dans mon cas, na kutani na difficulté wana na famille o na kenena o bala. Na famille na bala izande kwa mwasi na moko atelemela ka bango. Ndenge nini ndeko na ngai boy balise na handicapé wana ko bala handicapé te. Mais chance aneke badape na grande sœur na bango a infirme, ba meka ko talise babité. Talape ya no pas infirme, bali mbala handicapé te azamutu. Alors à part ça na libanda na balabala ndo futela des jeunes maman basa mabala batemisa mwasi na nzela wata tozo préparer ndenge ka kifidizara to linga ki chéri atelemisa na nzela bima tozo mona yo ya papa patience kam nini ya bita
mais soki omoni mwasi azoye pa mobali seke balingani abi comment okelinga moto ndenge wana tala eta na yo tala bayo oza mwasi kitoko olinga mobala bongo ndenge nini bala wana bongi na yo te alors mwasi nango ayaki ayebisi ngai ayokaki mwa soni koma soko benge akoya te baraison moko boti natinaki maloba ngai bilikambo te lokola bato wana baintoxike oyo balobi ke ngai nabongi na yo te mais ngai na yo likambo toko oyo olingi nga su te mais il faut lakisaka bato wana bato afongana porte bango plainte tokóma na l'état bango sikoyo bapesa nga lokolo bakomisa nga valide bapesa nga mwasi abongi na nga comme bango basalaka bato esalaki nga mpasi le mwasi mpe ayokaki abangaki abi te en tout cas vraiment nakolanda su bato te nga abi te mama moni na mokili koyoka te tana grimase wana nde nabangi abi boza matata nayebi so bato wana te nayebi so bato wana te mais ntango nakendaki nabeteli ndeko na nga mwasi mpo toza misato me moko akenda mosala soda totikala mibale nabeteli ndeko na nga mwasi epa uti epa na ye aye donc ayaki kaka dans le vide na quartier afingaki abima na vie ya ndeko na ngai pourquoi bino bokokota vie na ye basi kombe etali bino na nini bino bolobaki mwasi abongi na ye te eza nini nde basi wana bango mota babangaki wana bake koluka ganser oh non ofingi biso basa mabala foti makambo noko patience boyeboye seke eza bino pourquoi bokokota vie na ye des difficultés vraiment écouter na moi yango wana jusque là to ndenge tozaka couple ba difficulté za kaka puisque là battu combien de temps déjà combien de années bon na moi si to balani 2018 to balani 2018 déjà encore ba 8 ans donc eloko séparé nous avons que pour difficulté place en vanda alors difficulté puisque ma coquette a été na no foot la main ba position exacte puisque na dans mtsala été na activité mon na sala té nazo bunda kota ba lettre par-ci par-là itaki na tangi bazonga na musala même vie mboka na biso réalité yo yebi oza invalide po bazo peut-être place ba valide bazali eza moi passe donc il y a un moment na question na oyo na tuno siko na moment où difficulté nous okutana po wana bana malgré tout boza place moko te première difficulté les déjà que no bona place moko to za ko futela no futela donc place moko te donc première difficulté en wana donc naza na esika ya domicile te navandisa mwasi na bana de ces difficultés naza na mosala te dans l'activité moko te nga nazosala donc nazosouffrir vraiment puisque ta kaka ndenge tozala na bahandicapé boye tozala na beaucoup combati na bato soki mpe komi tusu na impossibilité c'est que mwasi bakointoxike akokende rapide akokuta na valide moko azozwa soin na ye akotika yo alors nde yango moni ke nazosenga mpe na bato ya mawa batamite mawa ba grand homme de Dieu ba politicien bato ya mawa o bakosunga ngai soit akozala mpe na entreprise na ye akobenga ngai na travail soit bapesi nga mwa forme moko boye oyo kosunga na créer même activité na ngai nazwa mpe une somme partie ya mbongo nazwa ndako de façon que ntango nazotravailler mwa revenu ezokota nazobokola bana puis nazofuta ndako. Est-ce que bana baotanga mwana oyo ya liboso anotanga kasi anazo bavi badifficulté azotanga te mpona monaki na ekole ya kotia na gratuité suivi abe eza te amekaki na banofutela ye mais vu ke badifficulté eza mpena énormément mwana azotanga te donc baza kaka na famille ya mama na ye donc nakendaka souvent soki nazwi mwa eloko mais régulièrement te po naza na mosala nazosala te bon na moment oyo malgré toza pa ami na yo mais biso toza na kini toyebi biso bacongolais quand même kolia eza na mwa difficulté mambo ebele eza mwa difficulté toyebi te osala nini mpo osurvivre oyo surtout kolia bon kolia kaka nazosurvivre puisque osalaka nini normal bon ndenge nazoloba naza na mosala te donc c'est-à-dire ndenge bon totambolaka groupe na baninga bahandicapé puisque toza na document moko oyo hôtel de ville apesa biso eza question toke toprésente yango na maison de document social quoi donc soki peut-être bamaison na bamaison eza document social soki mpe eza ke bato wana ezaka obligatoire fo kaka bapesa bino to ezaka volonté motu ye moko non eza obligatoire te donc eza volonté donc eza obligatoire te volonté des fois bokokende mpe boye bapesi bino mpe te des fois mpe bozongi mpe eloko mpe te donc olali mpe ta mosusu mpe nzala puisque donc eza donc likola aide sociale quoi etaki toza bato ya social mais normalement nde leta akozwa biso aide wana mais etaki bacongolais toza na motema bolingo nde
esenga ke na maison to kota mam kana biso wana eza même baba bazana mkana baba kotaka comme aide sociale comme aide sociale dans ce sens là na université au sein na université université na ça gestion informatique si na ça na ISIPA 2011 ça gestion informatique donc ndé kana na luchiko loba ke mutakomona yo handicap physiquement mais mentalement nanga na handicapé te mais au côté pe ba dossier na côté ba dossier na entreprises différentes bon vu que les arabes se pendant ma difficulté na mboka na biso ebi réalité pour ba joyeux handicapé à côté ba dossier mais réponse c'est ça te nde yango na losenga so mutu mo boye ya mutema na mamonani po chaîne OFM télévision tout ça ba pasteur na biso ne pasteur Jacques Kafwa pasteur Peter docteur Peter en Australie tout ça na papa Joneti papa Robert na Span donc toi pe na ba to mitema mabandra chaîne na OFM télévision ça ndeko moko à telle émission ah non ngana nzamba toucher mutema ngana aider papa patience et là on dit o ba ko aider onango quand même au survivre nan pour toki dire que non, on a la difficulté ya ndako surtout balande FM télévision ba boyi na biso partout bozali bino boyebe mission ndenge tokenda nango ndeko penza aza déjà na foyer na ye ana mwasi aza na bana mibale bino botiko yoke ndenge atiko loba ok kin mambo za moi pas trop quand même de rester dans foyer mais pour la difficulté na ye pour la moi difficulté de sali ke lelo baza place mo te na mwasi baza na posa baza la place mo na mwasi na bana ye bana batanga classe donc baza la bien. Alors, à la difficulté non il y a mandako mais ce qui nous dit que non en tout cas na aider non papa patience na moi iloko moko ilo ni oyo ko sala en attendant non pour ils appellent na kini moi moto sali électricité mais comme na vie boye au ça non moté comme soit chauffeur ou bien comme nos commerçants et ça nango ni au pense à rien nous sommes quelque chose au sala pour et survivre yona moi c'est na bana eza pena ndenge lobi na mon frère le so komika ko batte ko na sa informatique na sa cadre domaine informatique non mon sujet eza ke moi loko na se vivre na libota premièrement na zo lobake na zana na difficulté ya ndako donc garantie locatif na ndako deuxièmement na ko fondation boutique donc ya ko créateur loko moko boye ato na chumba congélateur na teba jiba mai na zo teka na ba photocopieuse pe kwa na za dans domaine wana mo machine à photocopieuse donc moi maison quoi donc business kaka et ça c'est ngamo na za la wana ngamo na gérango puisque biso soki na fongole mo activité na kena commune na futi mo mbongo peut-être ba document mususu ezaka chaque année ba osenga te puisque tout ça na droit wana pour ngamo na za na géra po totambola makasi totambola makasi vita ka etana ngana zali totambola makasi po bozo to mo di fois wana kozonga ndako ta fatigué ya osenga nzambe suke bandeko basunginga na créer moi business nanga na vandi na tambola susute po na yebi ke tangu na créer moi business wana moi mkezo kota na ko bandenge ya ko gérer ya ko futa ko tonda kwa batu ya futa pe ndako wana commercial ya ko bokola pe bana ya bokola pe libota malembe ndenge nzambe akotombola donc bandeko ko nzambe atushe mtema na bango mabeza ne ko yiba vraiment soko yibi ndeza mabe donc eza ko la sungi tozo senga puisque tout ça bande on a bino donc ndena yeli bosu na bino batamtema mawa susi nanga ezali ke na créer moi business nanga na vanda na zape moi garantie locatif na za na mwasi na bana isika moko. Très bien, merci beaucoup. En tout cas bande ko FM télévision tomo koma so na suka ya émission na bino réalité à vie car ndenge tout est ko bana débit réalité à vie émission to betara ba histoire vraie ya bato so kutana na vie neti papa patience na si bolandi histoire nae ndeko o azu biso na katikati émission donc papa patience abotama boye quand les besoins na papa patience tenga zali donc abotama boye mais azo traverser ba mois très difficile na vie nae mais quand même aza moto atangi classe aza intellectuel quand ngi katsulo ba mais et l'opé il faut que ça la passe que sur ndeko moi na bino na aider papa patience quand on a dit que afu ça moi maison na ye atekrata ba jiba mai et kozala malamu alors merci beaucoup papa nani patience mais question moi ya curiosité ilinga na tuna papa patience erreur ni no mona pas batu tango okendaka devant les gens soit ko musala bene bu tambola bongo ni no mona pas batu ndenge ba traitaka bino bon ben ezali premièrement net na ba entreprise na tu koloba tous vraiment de considérer puisque
na ba entreprise wana même okotisi dossier bazotala physiquement na yo nde batala oza kati na yo te nzambe atie mayele wana donc bazo néglige bamona ke non aza invalide akosala nini dede ya des fois okoza pe peut-être nde totambola nakokota pe na maison moko boye soit nasomba eloko obe nakokota esika moko boye mais du fait que opesa mutu bonjour ayebi kaka ke synonyme ya handicapé mingi eza kaka na yo osenga ye parfois mpe na yo osomba na nga eloko obe so ntango amoni yo ntango so opesi ye mbo te nayemba mwa biso ke eza te biloko wana mpe epesaka biso bien te nde yango moni nde nazosenga kaka na bandeko ke ntango lelo bango mpe basali ke nga nazwa valeur na mokili nzambe mpo apamola bango mutu mpe azomona yo mutu mpe azopesa yo valeur wana bango nde bapesanga valeur wana juske ndenge toza boye nde tolobaki mobali soki ozangi mbongo oza na valeur te parceke biso ozangi mbongo en plus oza susu handicapé donc oza na double discriminalité donc c'est-à-dire bapesa biso ne valeur wana bapesanga valeur wana eloko nazosenga yango wana. Merci beaucoup papa patience mais difficulté ni beaucoup tananga nango surtout biso to mona même sous bomona et comment na bakine moi na muto temi boye na ari batali kaka ndo za mona faut tête OK osimbisi bango na bu mutaleki ba difficulté ni beaucoup tananga na transport on bosala ba déplacement na bino oui kuta ba difficulté vraiment belé premièrement tozaki moi bien tant transcope nezaki na 4 quoi Kinshasa puisque transcope à l'état à tout telemisi bo ba joyo ba biki afutaka te za droit na ine ba soda mais ba transport biso etikali comme wana to kuta difficulté ba biki ya afutaka te okoza des fois poza na mbongo no boye ya afutaka te tout compte boye transport ko za 3 millions bité na 2000 obona bani ko hésiter net ya don négliger yo tamsu mutu azana kati ne a défendre yo ki ma ko tsande ko tana ba selo 1000 francs ya des fois mon apeka nongo lo ba wana mutu ko yo telemisi boy a dévier pour ebike ya futa da to za ba difficulté na makada soko zangi vena mbongo na micho pe otambola te po e koma na ngoka ka mbongo na si to kuta ba difficulté na makasi po ebika ke ya futa kati c'est ça tant vous avez na maman na bana ndako moko vous gérer bana bon non gérer bango kaka en tout cas masolo to beti za ba réalité à vie c'est ça de ba réalité à vie oyo biso to kutana na ba kino to yebi mona papa mususu to za bien aza normal boy atambola ka baza normal mais vu que ça na possibilité te akomo ndeti ka community na se ya bana za autorité te devant bana ya on to mona bana mingi ba ko ba kuluna ba mususu ba ko ba ya basi ba ko ba ndumba pour papa ça sur na autorité te devant amona que non na mbongo te mais quand même yo to moni quand on est au sol, on sentir que donc au ebinzambe bagage ezali au gerabana moi si na bana nda kunde bon ça va ndo lobi wana puisque état na la chrétien moi si na même une église donc to boti na nzela lo sambo ce qui il y a des fois ngana moi matata na benga ba serviteur ba ye ba pesi biso conseil premièrement za moi sona senga nzambe vu que ba tokutana ba nakuta ba déception pe belé ya des fois que na famille sous souper boye ba bi o ba handicapé te na bizambe donc mère eza moi seul bosoté moi mère eza moi si d'accord baki on a boti na ende yene moi seul boso mais nde ba tolega ba makangu ba tokuta pe ba déception na pe famille sous pe boye négliger yo yo ko bala muto bongo te mais na senga nzambe nga bizambe oyebi valeur ya mutu pesa nga lifinuku ya nzungu na ngai pesa nga mwasa ko linganga vie mon état ne baloba ki alinganga pour le meilleur pour le pire en tout cas moi je suis wana na festa ka ya moi so nzamba pesa nga malgré ba intoxication ya batu aza toujours na ngai sika moko nde nazomona ke soki ya des fois vie autozo mener ya impossibilité zo continuer peut-être encore perdre pour ça mutu ndeni ozo senga intervention ya bande kopo na garder moi sinanga dape na moi so linga pe na bolingo oya ya nzambe donc linga te qu'on a profité pour un moment où nazo galérer nazo eloko te aza toujours na ngai éducation bana eza nango très bien donc éducation bana eza pena très bien aza na éducation bana mo pena kendaka na tali bango éducation bana eza pena très bien papa parce que en tout cas vraiment émission oyo kan ningi pasteur Jacques Kassolo ba fallait émission kan ditka et qui a ba 2 heures du temps ba 1h30 est-ce que ko vivre na kin ça est-ce que c'est facile
non moins là surtout pour na bino ba handicapé moins de vivre na bino na kin izanene c'est ça facile c'est difficile puisque na Kinshasa nyonso eza payable nyonso eza payable alors eloko gratuit eza te soki ozangi eza difficulté bino peut-être bato eza valide eza moins difficulté bongo siko biso donc eza pasi par rapport na bato ya des fois baza na baintérieur donc il faut ozala kaka na activité ozosala nde ekosengaki ovivre mpo mosala ndenge balobaki mosala nde ezali nde vie ya motu nde eza valeur ya motu soki oza na activité te donc eza pasi vraiment na Kinshasa surtout na biso bandikapi. Papa Patience, est-ce que si tu as na promo ou que tu devant soit nini obstacle mo boy mais tellement na état aux anamo et biki siopé nesi biso boy to on so bima kuté na bakuna na butu msi ba botelo chombo ba botelo mbongo mais you est-ce que si bida ça va bida no kuté na bakulu na boy ba bia kutika yale kanaye oui. Soit à part bakune so kuta na mbiscade mo pe boy mais obimi sauver pour l'état nos anamo. OK. To kuta na mbiscade wana ya bakuluna soit tu peux dossier dans l'état na okepe na défendre mutu du fait que naza handicapé na kepe na défendre mutu parfois na place que afuta des fois 50 000 mais vu mon état ba kozo apé 10 000 ba kozo apé 5 000 OK kuta apé batamabe na nzela na yebika ata botika le gawa grand-père le kina yo donc par là pe ezapé moi avantage na biso puisque soki na la pe valide na ba air super de tozongaka kuta pe batamabe basali o mabe donc par là pe avantage na biso pe ya wana kuta ba biskada mabe vu que os handicapés ba protéger donc ato kuta ba mabe donc moyen ba eza ba soda eza ba kuluna donc ba criminel kutu kolobate ba ko biso ba tiko kutu leka na na simano ikaka ba bazoganga basalinga boy mais du fait que mona ko os handicapés batiki OK na ningu za fina do ko beta suma solution papa sens question mususu yelinga na poser ezake eza na bana mususu abotami bongo kaka ndenge yoza donc abotami handicap tango a eu conscience ya kibo moto moke dans ça na handicap donc à traverser ba moment oyo olekisa wana que soit na lupangu na école ba traiter donc ndenge mo ya bien te donc azaku mo na différente na ba ninga mususu conseil ni kopesa na bana oyo bakutana na kawana bon conseil na kopesa na bana wana bakutana bakawana ba désespéré te donc nyonso comme la biso eza mabomisa nzambe na bao babotami na handicap na bao pe bakutana nango bazala toujours courage bala toujours na confiance na nzambe bayoka soni te na vie eta baza nango puisque nzambe po asalela mutu ata lolenge ya mutu aza te toza batu lokola batu nyonso balongola basusi wana bakangama na vie de prière nzambe po asalela mutu ata lolenge mutu aza te et puis na conseil na baparents ki batangisa bango batanga soki ayebi métier moko boye ase focaliser nango lobi métier wana nde ekobikisa ye donc baséloigner te balimona te ke te toza bainvalide toza batu anormal te toza batu lokola batu nyonso oyo se différencier biso peut-être à défaut mais mutu na biso ezosala puisque eza batu misusu azali valide mais des fois azali mental mais biso toza batu mutu salvo moi qui na osana bino émission bodo comprendre naza intellectuel question bozo poser nga nazo répondre puisque na tangi classe na kwa kisonité puisque naza handicapé na tangaki classe pour na bike classe eza avenir donc balongola espoir balongola désespoir bacha espoir bacha elikia bazala na kati ya batu bamilongola te nzambe ne mutu alingaki ke tozala boye nzambe pa yebi nde nini abongisa vie na biso topesaka nzambe wana confiance. Merci mingi na balandi pe babone nyonso FM télévision car ne topesaka bino FM télévision émission oyo réalité ya vie tokotikala kotika ngote po oza parmi ba base ya émission na biso ya FM télévision pour biso to la chaîne mon chrétienne donc tokotikala jamais kotika émission oyo réalité ya vie en tout cas merci na pasteur Jacques Kafwa toujours papa monter malamu papa nani patience question nga bon message ni yoko pesa na gouvernement congolais quand même yo za mona kimbateke OK toza na émission moko misala ya Fachi ne razo bongisa banzela ate ba route na kimbateke presque ba commune ebili ba makala alors par exemple na za na bolingo ya mboka osa musala alors message ni yoko pesa na gouvernement congolais pour na bino ba handicapé
Message na repesa kana gouvernement ezaki premièrement on a remercier son excellence monsieur le président de la République puisque ba président ebele a des fois ba leka na mboka na biso yo ba sonja te ke ba pesa biso ministère. Alors il quand même à l'axi bolingwana pesa biso ministère même si biso toza kuna te ba ninga o quand même baza kuna to pesa ke toujours merci na amour penal l'axi biso nena zo senga kana gouvernement toza batu puisque tala le levier handicapé azoki kotambola baveugle kosenga par-ci par-là na ba boulevard ba risque wana bakotute pe na mutuka souci na ngeza kaki non l'état na biso congolais bazwa soin handicapé même na hôtel de ville on a suite aux salaire mutuna mutu akoyeba ndeni moyen ko se vivre moyen mutakitamba suna nzela senga ezate tabeta tozana ngo totambola makasi poza moi 10 francs ozonga boza fatigué c'est-à-dire vine ko za mukuse te poani ozolia nzoto nde moto tosenga ki l'état congolais azwa soin na biso soit tozo ka salaire soit a créer biso ba bloko moko boye ba entreprise ba créer na toza batu loi organique ba ki handicapé dans droit à ça partout tozo mona ngo eza pena en action te puisque til le lota totangi ba classe tozo chômer et tozo senga gouvernement congolais boza ba papa boza mawana bolingo wana ya kosunga biso ba handicapé poto longa na nzela to longa na vie ya kotambo ya mendicité partout handicapé bazo tambola handicapé dans la souffrance mita occupé à teme na famille. Alors bino ne bozali papa bino bozali numéro 1 mboka papa bozoka biso akonza mboka bozo aswe na biso bosunga biso poto longwa na vie otozana. Donc c'est ça message na ngana koloba suka yango. Ok, merci beaucoup Balandinho sur FM Télévision. Bozaki belé, bouti kolanda émission na bino, réalité à vie tout comme na souka émission na bino. En tout cas, merci na bandeko so bozo soutenir biso na FM Télévision. Bandeko boza ko aimer ba émission na biso, bozo partager. En tout cas, et ça mala en mingi. Bandeko message to pesa bino chaque fois ça répondre bo aider biso. Donc moi na bino ya ko soutenir chaîne oyo FM Télévision ça aimer l'émission, partager, commenter et aux mala en mingi. Merci na pasteur Jaika fois depuis Australie, merci papa, merci na Préfina, na Sima caméra, merci na mon vieux le croix de Mirankian, vous qu'on a conseil na merci na babonino en tout cas, bon continuer à s'abonner à la chaîne Abino Réel FM Télévision, surtout bandeko ya émission réalité à vie. Souvenez ma zone te kutani à la prochaine papa, princesse, tellement là, vraiment merci beaucoup. Émission qui est donc na message na FM Télévision. Simba nzamba osunga makambo mosusu komelaka biso na vie toyebaka te euti wapi ebele lelo tozomona bakoma baveugle bato mosusu mpe abotama normal mais lelo akoma lokolo ekatana mosusu lelo bakoma maboma alors ebele mpe lelo tozomona bazala na bambongo mais lelo bakoma bapauvre mosusu lelo bamaboko ekatana bango bandeko mosusu mpe aotaka mosala alaki mwasi na bana ke musala na makanisa ozonga pale mais azongi bo akutena bakulu na butu bakotisi ependako nyonso wana eza nini réalité ya vie désormais bokozwa émission na bino réalité ya vie eza émission oyo chaque fois tobisaka bino FM Télévision et la bino makambo ya sika réalité ya vie eza émission oyo bokobanda kodécouvrir ba histoire vraie ya bato bakutana na ba vie pour que epesa biso mayele ba obiso totikali toyeba ndenge nini tokoki kovanda na vie.